Oui, c'est peut-être qu'il y a mis la nourriture. Comme ça, c'est mieux. Ouais, historien, je crois que tout le monde a matanga ya ndeko na biso Pierrot okoki koloba nini depuis matanga oyo tobandaki yango mwana kufa yeba mwana mokoni. Je sais pas, on a vu ça il y a de je crois 4e, 3e jour. Donc vous avez un message d'abord. Et ça là que nous avons un message de qu'on a pu raconter. Message nous ce matin sur écouter moto et puis ça a toujours émotion. Message nous ce matin sur écouter moto et puis ça a toujours palpitation. Qu'on perdre pour vous ma maman sous moi on va ça les années. Maintenant on voit que moi j'étais étonné avec un tournage. Vraiment, c'est un bon parce que Pierrot c'est vraiment mon ami, c'est mon frère. On sait que non, on lundi, oui, certainement lundi, les après-midi. Je n'étais pas vraiment à mon assiette depuis les jours là. Et puis voilà quoi, le lundi on a qui directement ouais. Non, on a qui lundi il y a mardi. On a et ça l'échange dans mon épisode comme ce soir. Tout cela qui est puis lobby. J'ai parlé avec M. Pierrot au téléphone, on dit non, il est venu actuel, il est intermédiaire à lobby. Or, il y a un cinquantenaire, il y a des bénéfices sur Wablay, Calice, okoki koloba na bango neti nini na likambo neti ekomeli bango elongo na mama Clark nakoki koloba na bango neti vraiment mama Clark na papa Pierrot basi nzambe apesa bango makasi moni après libala ya bamerveille après libala ezalaka douleur te mais tout dépend de Dieu. Zambende ya kokisi posa motema na ye biso tokobisa te ezaka baza makasi bazo toujours courage nde nzambe apesaka azoni epo apesa lisusu. mais matanga ya président pour les chasse bazoloba beaucoup presque bacomédie bazokende lisusu te depuis kaka matanga ya ndeko na biso ya Pierrot bacomédie babwakisi kuna est ce que eza nini bongo bon koloba bongo c'est trop dit parce que
bango oyo akufi oyo toza eza ya mwana oyo kuna eza ya collègue vie pour aza vie na biso aza président na biso mais na service aza collègue bien qu'aza doyen aza vie ya banda liboso makambo ebele ya Pierrot ezali mwana atiki biso na mpasi toza na séjour ya okundela minute ya moke mais ya présent pour detile le programme na epesami te mwa bapréparation makambo mosusu ya mike kozalela nano esalemi te donc kuna toyebi ke soki tosili soki totiki mwana biso na nzoto na ndako ne ya suka lobi mikolo nyonso etikali toza na biso wana sans dérange pas ça n'a rien et créé pas ta problème le programme nani esalami kuna te ni comité eza nanu te ti sikoyo bien non comment comité basiégeaki bavie masumu bazalaki na famille programme eza semaine prochaine ezalaki prévu eza le 19 mais ce n'est plus le 19 c'est reporté bazalaki lobi mpe kuna tosolaki na mwana vie pour Freddy avec un peu pour faire éclaircir biso la réalité de ce soir. Merci beaucoup. Merci. Mais moi je vais entendre. Nangina na suba ni na sima kuna. L'homme de Frédéric Mouta, ce sport, Joe Kalema, Campbell, Joe Kalema, Ney. Oui, en tout cas, je suis vraiment ravi. Ah, laisse-moi dire. Ah, oui. En tout cas, on a ravi, moi. On a oyekomeli vraiment te yoza réalisateur autournera na Pierrot beaucoup plus que koloba nini vraiment na problème ekomelaki elongwi na mama claque là nazoya elongwi na mama claque là koloba na bango neti bon normalement elo na koloba ezaka ke Pierrot Ndombasi c'est mon frère, Maman Claque là c'est ma soeur. Likambo ezui eza comment passe en tant que biso ba parents to bi douleur na nde salaka mais to za loko loba ti ezaka ke Dieu a donné nzambe ebeko mutazui donc de comment on rapa nzambe donc c'est un peu ça rapport ya ba maladie ndenge bato bazoloba mwana sali boya zonsi boye yo ko koloba nini te mwana abela ou pas nyonso za plan nzambe eza na kati ya plan nzambe omoni bablo mosuto tika koloba oyo asalaki so esalaki nini non ezaka plan oyo nzambe aplanifaki ke na telle date na jour tel mwana ofaki te biso eza problème te mais nayebi ke deuxième gloire ezala bien makasi mais oyo nyonso toratanaki ezala ya biso te comprendre donc eza likambo ye eye ya mpona toni eza mwana likambo merci nini mpona ndeko Pierrot na oyo ekomeli fo olelaka na baoyo bazolela epuis mpasi ezalaka lokola lipa te nga ntango oyokaki yango vraimen esalaki ndenge non ngai je savais nayebaki liwa te mais nayebaki ke Pierrot mwana dérangeaka ye parce que na batournage so to ensemble des fois na bafilme oyo tozalaka na ye ensemble omona des fois ebisaka na uti hôpital mwana atongisaki mwana boye nayebaki Pierrot Ndombasi mwana dérangeaka ye na santé. C'est un peu ça. Et puis, de l'eau, Nzambe, Asali, Mokano, Naï, Ndenge, Asala, ma programme, Naï, Papa, tout. On a reçu mon tour, d'Atstel, non, d'Atstel, non, d'Atstel. Et de l'eau, Azul, Pierrot, moi, la Pierrot Ndombasi. Le coup, nous sommes à Rapana, donc voilà. Pour le balaban, comme ici, et moi, encouragement, pour le balaban, c'est une chose à la bonne ligne d'affaires de mon avoué, de mon maman Claque là. Bon, mon encouragement n'a pas ça la montre exacte, mais sauf qu'elle n'a pas sa Pierrot Makasi. A évité, voilà, la français, voilà. Pour les oreilles, c'est la vie.
La vie continue. Tu vas profiter, moi c'est à profiter dans le lobby. Tout le lobby nous avons appelé ça bango makasi ba robot à moi là. Mususu o arolongola bango peut-être passe au. C'est un peu ça. Merci beaucoup. tozongisi kuna mema okokobakisa nini par rapport ya likambo ekoleli Pierrot Ndombas okokoloba nini na likambo vraimen ekoleli ye likambo ya mpasi vraiment ya makasi oyo ekomeli ndeko na biso mobali vraiment tozalaki nao na mawa parce que Pierrot aza moko na kati na biso baancien ya groupe sans souci tozolela nano poudre de chasse nano tosisi te non topundi poudre de chasse te subitement oyoyoka Pierrot mpe abungisi susu mwana donc akufeli papa oyo aza papa ya art et en plus akufeli susu mwana ne moko vraiment esali mpasi makasi ata biso bandeko na ye donc tobaki tokosoutenir ye na mosika te fe toya pembeni po tolela na ye ensemble kobungisa bebe bongo oyo vraiment asakomaki inane bavandaki mpe bamesanaki donc subitement lokola nde kobela akei esalaka mpasi ezalaki vraiment nini etungisi mwana te akei na kufa maladi vraiment ezalaki manini bon nga nalandaki na bainterview nao nakutani na Pierrot te tosola na ye nde lelo nalandaki na bainterview nayoki ke Pierrot alobaki ke mwana bandeki kobela batambolaki na ye vraiment na badifférent pito batambolaki ezalaki mpe aire mo mwana aire mo libumu mpe ezovimba baye kobenda bamai ndenge nayokaki na bainterview ma nzambe adeside autrement mwana kende malgré baeffort nyonso oyo papa à fournir mais Nzamba a décidé autrement donc toujours sera le coup Nzambe parce qu'il y a une date ça caille pas le leza dernière veille oui le leza de mortuaire il y a moi là yango to yete lelana ye ensemble parce que ils a vraiment un choc moko munene au azui dans mois de novembre abungisi 2 personnes dans la foi donc maman yango to yeto soutenir ye to yeto tozala na ye quoi to porter un plus na biso et pas na toko profiter pe na ko le même ndenge le doza moko na kati ya groupe sans souci programme eza ndenge ancien vraiment na kati ya groupe sans souci programme basali ndenge nini mpona président groupe de chasse kobima ya kor ekozala mokolo nini oyo formé mpe bandeko mosusu bayeba mosusu bazoyeba nano te donc nde tolandai na communiqué balobaki programme eza semaine prochaine entre mercredi ou jeudi bakoki déjà kokunda jour moko wana po corps ebima donc biso nyonso tozozela kaka programme et nanu ekomi officiel te mais eza wana toyebi ke semaine prochaine déjà tokokunda oyo azali ex-président bakolelango wapi veye mortuaire toyebi non place eza te mais corps eza na cinquantenaire donc bien sûr tozala wana na cinquantenaire jour ya levée du corps. Merci. Ouais, un mot d'abord pour nous, on ne peut pas appeler le monde entier. Ouais. J'ai pas de mots à dire. Là, nous sommes en début sur moi dire aussi que bah on représenter la condoléance parce que tout le monde dit voilà moi monsieur donc c'est très douloureux la mort de loi est naturelle ils est là-bas obligé sur le lac nzamba c'est ça qui est plus à suivre de celle-ci et on doit tout ça on a on bino ba au bolandi biso voilà on peut mettre sur la condoléance et milieu tout ça la vie mortuaire et puis le bis c'est vraiment tout ce qui est tigre le bino sur la vieille la dernière demeure voilà personnel. Par rapport à ma président pour de chasse, organisation de l'année. Ici là nous parlons de l'autre là, on avait mortuaire, il y a bébé Watley, puis le but là dans le terrain. Donc il y a un programme qui s'est fait, il y a toute une équipe d'organisation personnelle qui peut vous donner bien le programme, il y a un parce que je ne suis pas dans l'organisation. Pourquoi anticiper des choses, pour non maîtriser le programme.
les jours où tu trouvais qui s'en haut, tu quittais juste sur le lieu, voilà pour nos compatibles, d'abord la famille et puis notre famille artistique. Voilà. Et puis les gens toujours, les gens de Wadley, et puis tout le poulet, tout pour que le programme, il y a les deuils, il y a des ambitions, Caporamou, Papi, hein. Donc tout ça, il y a un programme. Voilà. Merci beaucoup. J'ai compris. Bonsoir. Ouais, propos le maman qui pour biso tant ozwaki message vraiment que ya mwana Pierrot ndenge akufaki esalaki yo d'abord ndenge nini Pierrot kokufela mwana esalaki yo ndenge ntango ozwaki message yango ya collègue na bino. C'est vraiment face parce que mwana si abotami famille moni mokili moni c'est pas facile. Le mbasi aza pena frère donc nous abenga papa Jo major abenga ya moi mon dans internet d'ailleurs là vu que santé langa tout on a 20 ans dans le Gambie et kale mabenga ngoni connexion langa ya kokete nzanzela biso tout nzamba ebile pourquoi donc pour encore le bara yango wana c'est pas facile mais encore tout vivre nzambe mo muta pesaka ye mo muta soka donc pas bombe biso liboso to donc pesaka merci nzambe c'est ça rapport ya bato ya mokili koloba loba mwana ipare koye soki abelaki maladi boye koloba na bango neti comme conseil tout landi bata mokili c'est que tu vivre donc tu vivre te pona bato tu vivre pona biso mona nzambe ko bata mokili baloba na bango notala na yoka na mona mais c'est pas important c'est important que on ne perdre les gens disent wana c'est pas important baloba na bango abandi musani o depuis kala nzamba tombole ya depuis kala alaka ta bomate kasiko donc ils ont important nzamba yebi quoi tango ekokisa donc c'est ça on a kolo bara yango merci beaucoup voilà voilà moi la biso tra matanga comme ce n'est pas question de relation, c'est question de mon enfant. Voilà, moi non. Voilà. Mais il y a plein de gens qui moi trop par rapport à matanga ya Mulumba, moi assistant c'est artiste comédien, c'est vraiment remarquable. Mais il y a Mulumba, artiste Mulumba. Artiste Mulumba autotika biso avant président pour de Caporal Mulumba. Il y a moi aussi tellement de information autour à Yebi bien. Il y a pas ça pour ça parce que tu parles d'une légende. Pour tout était Mulumba, tu comme tu veux Mulumba caméraman, tout le Caporal Mulumba. Il faut signifier quand tu poses des questions pareilles. Au moins de la confusion, on va aller à Mulumba vie dans la vie. Il moi je me disais on vient de notre équipe. Non, merci. On va aller à légende. Bon, quelque chose à qui ouais, par rapport à la présence de l'artiste comme les remarquable par rapport à l'assistance de matin il y a Caporal Mulumba. Les arts remarquables étaient donc tu veux dire que attends c'est moi combien vous avez commenté Yosakuna ozo kenda non non vous vérifiez bien l'artiste bazo ya na bango donc ce n'est pas ça voilà ça les gens moi les tous dans la biso les collègues au sur la suite temps sur le tournage après tournage bazo comment ici là dans les gens qui sont dans le pour bazo là mais c'est une groupe ça prier pour soutenir hier dans le concert dans le message dans la réunion sur ça va bien parce que dans le moment où il y a toujours les ça c'est un moment difficile ceux qui ont été consoler mais au moment où il y a il y a beaucoup de ça ah ils étaient qu'ils attendent la passe ils ont mis la tête là dans la réunion le que les bisous va combien de perdre de moi voilà c'est un peu ça merci d'avoir bazo compatir la mission merci beaucoup on te l'a question